Mbote bandeko pe balandi nyonso na pesi bino mbote mingi esika bozwami nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya fumu Kimbangu ya solo bandeko video oyo tosali yango mbangu pamba te ezali kaka tokosala yango 30 minutes po topesa bino ba information parce que ezali ya koyinda na mboka ya Congo na Kinshasa pe partout. En tout cas, bandeko guerre tribale et bandit. Donc, yango, Kongo Alenga, toye, pour toi annoncer bino, penze zali, ya koyinda. Donc, merci mingi, na bandeko nyoso, bozo landa biso, pour partager vidéo oyo partout, pour tia solo bandeko. Merci mingi, na kia la Pedro, Bibelson, chéri bébé, donc, Lelo, merci mingi, ya solo janvier. Merci, Richard Koukou, Richard Koukou. Merci mingi ya solo bandeko na ngai ezali ya koyinda na mboka na biso na République démocratique du Congo na miniti oyo bandeko na ngai guerre tribale et bandi bandeko ndenge ka toyebisaki bino ke ba élection oyo en tout cas Joseph Kabila amemeli biso makambo oyo bato nyonso balingaki yango te kasi ezali koya penza makasi. Merci mingi mpia Mpiansale, ya solo bandeko bo partager vidéo pour ya solo to sola moi 30 minutes oyo parce que ezali penza likambo ya mboka na biso mboka ya Congo ba so bandaka biso na avis du public ya Dide Masuki en tout cas mbote mingi Coco Muswamba, merci mingi maman Coco Muswamba, vraiment en tout cas maman Magui en tout cas mbote mingi watu alusa, merci mingi. Ya solo bandeko na ngai, toye po tosala video oyo ngai ndeko ya bino Kongo Alenga, oyebi ke ngai mopanzi sango na bino, toyaka kaka poto ya solo, tolobela makambo etali mboka. Biso fumu Kimbangu alobaki ete nyonso ekoleka na mboka na bino bokoyi kotika yango te. Il faut bo annoncer bo loba yango poto ya solo, baye pena bazali kolanda bayeba. Clémentine Kabeya, ya solo mbote siko zali, ya solo bandeko na ngai, bandeko toye mbangu pote toyebisa bino guerre tribale et bandi na mboka ya Congo. Na miniti oyo bandeko boyebi eke lobi eleki bae tobengi Union Africaine bautaki kokutana na kati ya Addis Abeba oyo tobengi Ethiopie. Ya solo bakutanaki kasi ya solo compromis ya malonga ezwamaki te. Bango nyonso to batelemi mpona kolobaki l'élection wana ba annoncer nan définitif mate que Félix Tshilombo Tshisekedi yende mutu a gagné. Union Africaine bazali ko telema. Kasi ya solo bandeko biso tozali ko kamwa. Lelo mutu azali président ya Union Africaine ezali bongo Paul Kagame. Paul Kagame o azali bongo un grand tueur. Mutu mobomi monene ya République démocratique du Congo o atindi plusieurs de militaires na mboka na biso complicité ya mwana na ye to bengi Joseph Kabila Hippolyte Kanambi. Paul Kagame azali penza mutu oyo biso kutu ba Congolais to ko yoka kutu te na kokamwa ndenge akoma na mutu ya train ya Union Africaine. Bandeko lelo yende mutu azali ko intoxiquer baninga na ye pona kolobaki ya solo bango bazali contre l'élection. Yango bandeko avant to kota na likambo ya guerre tribale to bandana na makambo yo tikoleka lobby na Addis Abeba. Bandeko na ngai Paul Kagame abima na 90% oyo tobengi 90% na baélection oyo eteki koleka na Rwanda 90%. Donc na 90% wana bandeko Paul Kagame aboya kutu meme bato oyo badistrictaki oyo bazalaki mpe bapostolaki na kati ya présidence bakotisa ta barecours na bango alanda bango meme mwasi moko oyo azalaki mpe candidate na élection présidentielle bandeko Paul Kagame lelo alobi ete ya solo ye alingi koya ko te ya contre biso tozali contre te kasi ezali tozosalaka baanalyse ya mbangu Union Africaine Sassou Nguesso oyo azali bongo président moko oyo abomi bato na ndenge ya kosakana te bandeko na ngai moto aganyaka ezali Pascal Lissouba aganyaka penza eli président de la République ya Congo. Mais boyebi sort ya ba Congolais à Brazzaville oyo président Sassou Nguesso akamata ba Apache ba hélicoptère Apache et yaka ko bombarder Brazzaville
bandeko na ngai boyebi ke bandeko ya Brazzaville bakimaki bayaki epai na biso na Kinshasa. Sassou Nguesso ti lelo banda vanda l'élection salamaka na kati ya Brazzaville ezaka kaka ya malamu te. Bandeko na ngai bato wana lelo bango bakomi baconseiller ya makasi na kati ya Union africaine. Or bandeko bato wana bazali disqualifié bakoki kovanda jamais na mutu ya bapays Afrique. Bazali bato te bandoki munene. Yango bandeko na ngai makambo leki kuna en tout cas tokozonga na makambo ya Congo mais oyo eleki na kati ya Addis Abeba bango nyonso surtout président ya Namibie ye mutu azwaka mibeko pe à part Paul Kagame ye pa lobi kazali ko contredire l'élection oyo eleki na République démocratique du Congo. Il faut baloba na cour constitutionnelle na biso et proclamer définitivement jamais ba élection que Félix Tshilombo ye mutu a gagné l'élection. Boyebi ke Félix ba nommé nanu donc tout le tche nanu provisoirement ndenge nani konen nanga lobaki azali nanu provisoire donc nanu a commis penza ndenge balema balobaka first te ke a commis président ya République démocratique du Congo. Donc bandeko na biso ya IDPS bazala na ko sepela te parce que ezali provisoire. Donc élection sur ezali provisoire ezalaka nanu ko sepela nde mokolo président na bino a ko prêter serment. Soka prêter serment nde boza ezaka journée oyo bokozala na esengo. Donc yango moni ba élection na biso bandeko na ngai pe donc côté nyonso tout monde mobimba bazali ko contester yango. Pourquoi bazali ko contester yango? Ezali Joseph Kabila a dépassé niveau oyo ye a dépassé les penza d'élection oyo bandeko na ngai ezali mawa mingi. Mais kasi bandeko yambo tozonga na makambo tali nanu tribalisme oyo ekoti to koti na kati ya guerre tribale 2006 l'élection bato ba organiser ki yango zaki union communauté internationale. Peuple congolais a voté qui Jean-Pierre Bemba. Tout le monde a une communauté internationale et tika Joseph Kabila a bombardé même petite place Jean-Pierre Bemba qui n'a pas ambassadeur. Bato ba kufa bazu pouvoir ba pesi dans Hippolyte Kanambe. 2011 Papa Tshisekedi a gagné l'élection contre Balobi Yako Saranate. Mais bandeko eloko Papa Tshisekedi a salaka na 2011 a kotsaka recours te. Ndenge to moni failo asali. Papa Etienne Tshisekedi pesa ikanda parce que atali kaka moni ke mais ngala gagné mais ndenge ne bazo élection na ngai bakino pesa yango Rwandais oyo. Tout le monde a ba déclaration na ye ba ebisa que de kotsa recours abi quel cours constitutionnel on a na kotsa recours a Bouddha na ye atika yango bandeko ti Papa Etienne Tshisekedi liwa na ye ezaki à cause mingi ya makambo ya élection ya 2011 ndenge ngai na yebela parce que na mona ki Papa Etienne Tshisekedi atalaki cour constitutionnel wana aye ko comprendre que non inutile ya kokende kotika recours po bato yango bako rejeter yango kaka et pour comprendre que communauté internationale ezali plus mingi sima ya Joseph Kabila bandeko na ngai yango moni elekaki ndenge wana. Donc Papa Etienne Tshisekedi a kotisaka recours te na 2011 bandeko to komi na 2016 fallait élection salama Joseph Kabila bato ya IDPS Valentin Mubaki aloba yango bato ya IDPS bato basalaka nyonso tout pour que ya solo Joseph Kabila asala susu prolongation ya une année 2016-2017 une année 2017-2018 l'élection est au salam. Mais l'élection à tout royo, communauté internationale a bendani. Place nde biso ba congolais toza ko comprendre te yango wana bande konanga ba congolais. Communauté internationale e bendani pona nini pona l'élection à Congo ezali boyi. Depuis Joseph Kabila ba imposa ki biso na bango ba communauté internationale parce que fondation otobengi ya Bill Clinton bango batu to mona ke Sarkozy ta mazoka pouvoir a lobi ke ba kabula Congo même ba richesse na biso to kabula ona ba pays voisins bande ke photo landela kama mindele balobaka parce que mindele batu bazali ko contrôler ba pays na biso ti lelo
ata bamende baza kotia kiteti wana baza kotia batika na bango. C'est les blancs, c'est l'occidentaux. Ezali communauté internationale, l'Occident, bato ba imposaka biso ba président ti lelo. Bandeko Bill Clinton, fondation na ye yango zoki engagement ya ko exploiter Congo ya ba coltan. Bazwaki pion na bango batiaka ezalaki Paul Kagame. Paul Kagame mutu ye mutu azali responsable ya ko exploiter ba coltan na biso. Coltan nyonso tout so botali ekatisaka kaka na Rwanda. Ekendaka Burundi te to bato rien Rwanda. Parce que ezali ndenge bayokana na ba lobby. Bato wana nyonso tout bazali na ba français bango nyonso communauté internationale. Bango nyonso tout. Paul Kagame nde aza mayele. Aza koyiba coltan na biso na mbongo oyo Paul Kagame bapesaka ye na ba occidentaux na ba pays nyonso tout na ba lobby nyonso tout. Paul Kagame aza kozwa mbongo wana aza kobongisa Rwanda. Omoni mayele batuti. Ba président na biso oyo muso omonaka wana baza mayele te. Tuti bande wangai biso ngala landaka ba makambo na nyonso tout na komponake biso nde batu ba bantu toza na biso mayele te. Apart ka Ghana. Paul Kagame mbongo oyo bapesaka ye aza kobongisa Rwanda. Mbongo na ye atiango na kati ya mboka na bango na Rwanda. Na banki na bango mbongo abengisi batutu baza na mbongo ya ba Rwandais bazonga na kati ya Rwanda. Abengisi ba université batola baya ko investir na kati ya mboka na bango. Yango moni Rwanda ezali ko fonctionner le konde bien na bomengo ya Congo mais aza ko exploiter yango na ndenge ya malamu. Biso totikalaki Joseph Kabila azui mboka Congo aye ko signer contrat na ba chinois liboso 5 chantiers ba pesa ye mbongo epelé des milliards de milliards. Joseph Kabila azui mbongo wana kaboli yango na ba mouvement na ye ya PPRD. Ye moko azui mbongo na ye aye ko bomba ngo na ba Dubai, abombi na ba côté ya ba Corée soki wapi, abombi ti awa na poto Joseph Kabila. Bato na ye pe nyonso ba ministre na ye ba ko bomba mbongo, batongi ba immeuble na ba Dubai, ba bongi tala buzo ba Congolais. 5 chantiers et logo et yité. Ba chinois ba lobi non, biso to pesi bino mbongo. Mbongo wana ba chinois ba pesa ngo ya ofelete. Ba pesa ngo ya ofelete, 5 chantiers et kufa. Ya bo moni kufa parce que ba chinois ba pesa di mbongo na bango, mais mbongo wana ezati que chinois pesi bino mbongo, bino moko fo boye ba ke mbongo yo bo, biso to longola bien 5 milliards oyo, pardon, tongela biso autoroute. Beaucoup de autoroute, 1 km, combien de kilomètres on a là au Kaka. Et ça, la cher. 1 million, 2 millions de autoroute. Mais Joseph Kabila a besoin de bon. Bali en bon, bomba na ba compte. Congo est koufi, peuple congolais a koufi nzala. Aïe ko signé deuxième contrat en go, il y a ba cuivre, na ba cobalt. Place ndé toujours télémé la ba congolais bo fongola matoi. Joseph Kabila a signé contrat à ba cobalt pour na ba voiture électrique. Et si les Européens et les Américains sont dans Kanda, ils disent non, Mouto a eu un contrat, il a exploité le cobalt parce que le Congo est le premier pays à réserver le cobalt. Donc, ceux qui sont chinois, les Américains et les Européens vont perdre, donc ils ont mal à monter. Les Américains font des barango, donc les Européens, ils ont la voiture la Mercedes. Les voitures les plus chères du monde. Voiture le gars Mercedes. Bah président de l'Afrique. Bah t'as la Mercedes. Bah président Belé. Mercedes. Bah on peut pas ça la voiture électrique. Donc bah on utiliser qu'à cobalt à Congo. Bah tout la voiture le gars bah Renault. Bah Peugeot. Bah Fiat. Bah voiture on a nous surtout. Il faut et ça passe à la voiture électrique. Et pour tambola kaka na cuivre na cobalt. Yango pour les Américains et les Européens, il faut pas bimsa mutu na bango. Nde esika opo bato belé baza ko yebate bazo monako Moïse Katumbi yende mutu aza ko bimsa mbongo na ye po asomba ba chaîne ya ba Européens ba TV5 ba RFI Moïse Katumbi ake ko luka mbongo a de dommage apesa ba président africain Moïse Katumbi azo yoka Moïse Katumbi aza peka ne de lobby partenaire. Mais décision ya makambo Congo ezali ba occidentaux to bengi
ba communauté internationale. Donc, ba américain, na ba européen, ba monique, il faut ba luka mutu moko po ba longola Joseph Kabila pour ceux qui président Moussou aye na Congo, oya bango, ba contrat o Joseph Kabila a signé qui na ba chinois et kozala et si ka chinois azali ba ndeko to ba kango place nous chinois azali azalaka na ba risque. Azalaka na ba risque. Yango bozo mona même ministre affaires étrangères ya ba risque azoloba que non, il faut bossa l'effort, makambo Congo biso toko kokota yango te, bon, en tout cas bino ba européen, ba chaîne wana bozoloba boye, biso moto kote ezali te, na landa ki ye, moto kote ezali te, mais tozali capable ya kolanda makambo Congo parce que ça fait partenaire, toza capable mais toko kokota yango te. Ba kokota te. Po ba yebi ke Congo ezali pays colonisé na ba européen. Eza ba chinois te ba doya coloniser biso. Eza ba reste ba coloniser biso. Ba reste. Mais ba reste bango pe baza na pourcentage depuis kala na mboka Congo. Parce que basala ka bombe atomique, bombe wana bazwaka ba matière wana to bengi ba matière to ba plutonium, ba matière belé oyo ezake pa na biso donc bazwaka yango na Congo. À part ba pays mosusu. Donc, les Chinois ont commencé à la bombe atomique, les Biloko ont surtout, et vous avez na Congo, donc vous avez déjà un pourcentage na bango, ndenge basombaka ba biloko mususu ebimaka na Congo, mais eloko eza ko boma siko pour le moment ezali Martin Fayulu yende baponaki na ba européen na ba américain. Pona makambo etali contrat wana po balingi contrat et beba. Babeb sa contrat au Joseph Kabila a outi ko signé ya ba cuivre na ba cobalt wana. Eza Moïse Katumbi te. Moïse Katumbi bango nde bazalaki ensemble bango ne surtout mais ba américain ba moni les seuls mutu oyo bango ba ko kozwa ba tia ne bongo a Congo eza Martin Fayulu. Yango bozo tala soko botani boko remarquer que ba anglais bazane tikeba keba. BBC azolobela makambo na ndenge na ye. BBC ezali chaîne à monene mais pour donner BBC aza pena ko kota na muzido te pour ba anglais bazaneti bazalaki na Joseph Kabila ba anglais bazana Paul Kagame donc bango pe bazaneti moi kokeba keba mais majorité ya européen ezala ba suédois ezala ba espagnol ezala ba belge ezala ba suisse ba surtout que Suisse hier mutaza na marché à cuivre. Société Oyo exploitaka cobalt presque dans les sociétés à la Suisse. Yango moni ba Fayulu bakene ko kutana na Suisse mundele moko azalaki wana pona ni to identifier mundele moko mokolo bango nyonso bakene ko kutana. Type moko mundele azalaki wana bandeko na ngai ezali masolo ya mboka na biso mboka Congo. Biso nde ba Congolais to timba. Yango bozomona moyen européen na ba américain bazala na Félix Tshilombo Tshisekedi des alités parce que Félix a sali erreur akei ko sangana na Joseph Kabila to bengi politique kanambe ye ba européen ba lingi les sous-souté na ba américain pour na ba contrat ya ba chinois oyo ye a signé lokola Félix a sangani na bango ezanete Félix akei ko sala continuité ya ba contrat wana Joseph Kabila yebisi ke zwa bokonzi kasi contrat oyo ngana za nango yo continuer yango to zala nango dans tant que yo ko zala président le ba chinois bazala kaka nde yango moni ba chinois na ba russe bazolinga Félix nde atika la président bande ko langai biso ba peuple congolais ka biso batozo kufa pamba ba américain na ba européen ba lingi félicité ba ko compliquer kaka ba compliquer Joseph Kabila pour parce que souci na bango ou bien souka nango bandeko ba ko créer guerre rébellion moko ba ko sala so ba moni ke bango bazo tchaki teti lokwa bazana ba chinois ba res ale ba sali rébellion na ko ya po ya ko tcha Fayulu na ko bandeko langa makambo Congo eza deux fois te
ezali deux fois te. Cuivre na cobalt yango linge bomisa biso lisusu. Tokufi 10 millions pour na coltan. Tokufi 10 millions pour na coltan. Bandeko na ngai siko tolingi tokufa lisusu biso ba peuple congolais. Kolwezi, hein, esika cobalt utaka na kolwezi, bato ba kokufa. Bato ba kokufa. Mboka oyo tobengi Mbujima ekananga, bato ba kokufa. Bato ba kokufa. Parce que zali ndenge Joseph Kabila tanga zoki pouvoir, o aza muta Kivu nyonso ba bomi 10 millions. Basilisi bato. Basilisi bato. Bandeko na ngai yango zomona makambo ezoleka na Congo yango wana. Ezali ba Américain na ba Européen ba lingi Tshilombo Félix te. Parce que Tshilombo Félix akena mupanzi ya Joseph Kabila, bato ya o ba signer contrat na ba Chinois. Yango ba Chinois ba Joseph Kabila maintenir Salabongo. Il y a solo bandeko to matato kita élection ndenge salamaki peuple congolais a voté qui massivement Maté Fayulu. Et ça bena bongo. Bato a cash ba ko lingate ba compter bureau par bureau ba PV1 ba lingate parce que ceux ba compter et si ka o relaxa ke bango ba gagnaki parce que connaît nanga ndenge a programme ke élection wana a programme ke on a ndenge moko na kanai kaka bino moko bomituna ndenge nini soki mutu a gagné l'élection yende mutu ba député na ba la majorité na kati ya parlement parce que mutu ya ko voter tant ya ko voter na voter Félix bandeko directement pe a ko voter exemple ndeko Lézer azali candidat na côté ya cash exemple mutu a voté Daniel Safou azali candidat na Lamuka ezalaka bongo. Donc ce que Félix a gagné l'élection, ba député ya Félix oyo ba postuler il faut pas à la majorité na kati ya parlement. Comment Chadar a bimi 3e a juité bongo ba député ya FCC bazala ebele. Bango ba lobi ke bango l'état Félix Tshisekedi na Maté Fayulu bazali ko sala campagne, bango bazali ko sala campagne présidentielle. Bazali ko yeba te ke non provincial les alliés tout donc ezalaka te. Donc élection ou eleki na mboka na biso eleki na désordre ya mabe parce que bango ba américain ba tiaki ba mbongo na bango ba signé déjà Maté Fayulu ba contrat ba kambo ezali bongo eza ba corps ba signé ça qui est que yo muto kozwa pouvoir et pour ba pekisa que Joseph Kabila oko postuler na 3e mandat jamais ko changer constitution Congo soko meki to ko bomayo nangonga o tuza koloba président Afrique du Sud azali ko benda na benda ayebisi Joseph Kabila makambo zo kende mabe soki bon été joie famille na yo yaka o ko vandawa biso to ko protéger yo parce que yo salisi biso pe pour Joseph Kabila pesa ba président na de tabu mbaki soki mbeki apesa Zuma une partie ya zamba ya munene na mboka Congo na président actuel sikoyo bandeko na ngai makambo ya Congo sozo tanga yango même na ba chaîne télévision ya balma awa bandeko lo bapina ke yango biso peuple na biso to ndenge yango bazopesa Joseph Kabila po ba komo mona ke ekomi pression ya ba européen na ba américain pour na makambo élection ya Congo toujours nga siko bandeko wana ezaka moi paragraphe na beteli bino lisolo histoire ndenge nini eza koleka na Congo ezali guerre oyo ya ba américain ba européen na ba chinois na ba russe baza ko wela cobalt na cuivre pour ba exploiter donc ba bimsa ba mituka auto bengi ba voiture électrique kala mingi te awa na ba 2021 il faut ba voiture électrique ba faut ba sala sur combien de milliards de voitures pour vont circuler dans le monde mobimba balinga longola ba voiture diesel mazuit mituka mazuit et ko longwa en Europe et ko tika la ka mituka essence na oya électrique donc voiture électrique ba batterie nyoso twana et ça la makana cobalt et puis na cuivre yango moni bitumba yango wana Amérique na Europe candidat na bango ba ponaki Maté Fayulu
bato baza na nsima mate Fayulu ezali bato toza komona Moïse Katumbi tata na azali juif azali plus mingi na mopanza ba juif bato basimbi Amérique ce sont des juifs bato basimbi Europe Allemagne bato ba juif Israël ba juif Moïse Katumbi aza na mwa privilège mais Moïse Katumbi akotikala kokoma président na Congo te bodemelanga rien ye aza wana aza neti ndenge Kamera azali Kamera aza na ntina ki président te ye aza na rôle na ye oyo batya ye na Joseph Kabila na Paul Kagame ajouaka na ba Museveni yo ozalaka wana kotaka na opposition kotaka salaka bango boye mais Kamera azwaka mbongo ebele ndenge ozomonaka ye wana il a beaucoup l'argent aza na bandako asombi ya minene ya ndenge na ndenge aza na bacompte bancaire na Afrique du Sud partout na Dubaï na Londres na Angleterre Kamera aza na mbongo tata wana bomonaka wana ozomona bandeko na nga donc bandeko masolo ya Congo ezali penza masolo moko penza pasi mingi ya solo bandeko tokoti sikoyo na biso peuple congolais bandeko biso ba congolais Kimbangu alobaki bakotikala kokabula Congo te parce que Kimbangu atambolaki tous les 4 coins ya Congo bakangi ye na ba Congo azuma suwa bakena ye kote ya Kisangani bazongisa ye kote ya Bandundu bakenda batambusa ye na Katanga atambola Kimbangu atambola alobaki Congo na tie makolo na ngesika nyonso aloba na bamindele ata bosali ndenge nini mboka oyo bokabula yango te bokotikala kokabula yango te peuple wana aza beni bandeko mindele basala nyonso mpo babalkanize Congo bakokaka te oyebi mpona kokabula mboka esengaka ifo peuple wana bango moko bandima balobaki non nde tomoni na Soudan du Sud je pense bayebisi mpena président oyo ya Soudan Bachar biso tolembi totikala so basoudanais te yo kodirige biso te tolongwe na biso na Soudan tozosala Soudan na biso peuple pe bandimi leader na bango makambo ayebisi bango babimi na bango biso soko na Congo esalamaka te bandeko nanga bameka na ndenge nyonso bameka meme na Katanga na 1960 Tshomba akenda asali nyonso tu suka nango bapeuple wana batali babi no biso moyen te toza bazaïrois tokotikala bazaïrois toza bacongolais nepoko wana tokotikala bacongolais batikala bongo Tshomba azonga na ye koma ne ministre abi nga makambo wana alingi na nga ode nazongi na nga komaka ministre Mobutu premier ministre Tshombe ti ye moko popo buzo baka berere na ye akei kokufa na Maroc Congo po bakabola yango il faut peuple ndima bakoti des ordres combien de fois bakoti des ordres de côté est wana même temps à Laurent Désiré Kabila na 1978 tout toi ba 1968 78 rien lelo tomoni Bill Clinton na ye balobi ke basala ke balkaniser Congo mais bandeko na ngai bino bozwa koluka ke bokanga mboka oyo ya Kivu kota babutembo babende bakoti wana nyonso tu bozusu su peuple wana bobandi koboma bango kokata bango ba machete kokotela bango kovioler bango est-ce que peuple wana kondima ke bino bobalkaniser bango bakoma kote na bino ke bino bodiriger bango bakolinga te c'est ça le problème yango moni Butembo Beni baboyi na bango balobi biso tokokende te tokokoma ba Rwandais te soki empire Tutland soki Tutland moyen te tango Félix azosala campagne po baya bakote kuna lokola bazana Kamera koma mofiti na bango ba Kamera wana balinga bango suti Félix kutu bato so bato basalaki ba campagne kote kuna suki bato bazali koya bato na bayaki mingi pona Félix mais pona Kamera banga bayate parce que Kamera déceva vraiment bato à est a déceva bango combien de millions de personnes bakufi na est Kamera lobela yango te Kamera lobela yango te sikoyo comme na campagne yo zo ya zo baketo voter bino baboyaki bato ya Butembo Beni bato wana nyonso tu soki botali bokomona ke basoutenaki plus mingi Fayulu
Pour nini parce que ba comprenaki. OK, ba côté à Lumbi pendenge moko. Lumbi talane ba bomi bato. To comme déjà na combien de 800 combien de millions déjà Monisco a compté à l'objet que nombre de bateaux déjà ba kufi. Nani azali dedans na makambo wana azali Joseph Kabila. 10 millions de morts. Oh bato ba kufi. Ye moko asali ba M23 na yi. Ba M23 mosusu kunda batware. Oh ya boma plus de 3 millions de Congolais. Bande konanga kunda batware. Tobosa na kate peuple congolais. Kunda batware. Aboma 3 millions soutenu par Rwanda na Joseph Kabila. Kunda batware sisi ko boma bato akena ye na Rwanda. Alobi ke naza Congolais te nga naza Rwandais. Ti lelo nde tozoloba na bino bobandeko nanga kunda batware azakane na Rwanda. Kunda batware atango akimi batu ya kunda batware ko bazali ba proche na ye bazui bango azali komba ya mouvement na ye na bosani yango bazui batu ya kunda batware baye kokotisa bango na parlement bakoma ba député bandeko obi biso peuple congolais ko yango moni bakomi kofinga biso même na ba congolais Brazza. Toza peuple moko na yebite soki ki tribalisme ngo ya ezaka ki bolole biso ke ndenge na yebite ngala za muyombe bandeko na ngai na muyombe mais moi je suis pas tribal so na moni ke mutu ozo sala makambo bien na ko soutenir Félix Tshilombo pour azali congolais na ko soutenir Martin Fayulu azali congolais na ko soutenir Mobutu biso to yaka awa tala na biso to yaka na poto pona Tshisekedi te biso to bwa kaka pona Mobutu. Tosi toumeli na poto bandeko kunda batware wana bomi bato akenda na ya vanda na ye complicité ya nani Joseph Kabila abomi bato ba massacre ya ndenge nini te complicité na Kamere tous les ba massacre ye Kamere ayebi pourquoi bimaka alongwaka président ya Assemblée nationale pour amonaka ba soda o Joseph Kabila a kotisa plus de 6000 soldats sans ayebisa ye président de l'Assemblée nationale. Kamera moni ke o ezali yo mananga parce que ngam naza président de l'Assemblée nationale. Yo ko bosali loko sans yebisa nga Kamera président mayele a vigilant a bendana. Habité nga na démissionné na longo na nga na Assemblée nationale mais natika na système a jeune nga oyo na ba nosala système a jeune nga na continuer mais makambo na nga président 6000 soldats na bakota ba massacre batuna est na biso kuna ba soldats rwandais wana ba bomina na batuti ba utu o bakimaka na 94 wana ba silisa bango depuis Laurent Désiré Kabila ko na la komi a prêté serment Paul Kagame a massacré bango Laurent Désiré Kabila ba leki ba bomi batikali babandi ko boma sikoyo batu ba utu nyonso esili ali babandi ko boma population pour ba récupérer kaka mabele mais simbité Joseph Kabila a joui Roubaix-Roi o aza Rwandais a tcheye yenda qui peut territoire ya Congo Roubaix a joui leki soki ni yana ye a tcheye na kana kaka chef coutumier bandeko aza Rwandais bazui batuti ya batuti pena batuti bake kotia bango kote ya Butembo bakote ba village wana bango donc surtout bakomi kuna o biso toza ba congolais bandeko na ngai yango zomona mboka na biso mboka ya Congo bandeko lelo komi na guerre tribale ezali erreur na biso na minute on a joué Sabino na Kisangani bato basali marche basali contre Union africaine ndenge nini balingi te cour constitutionnelle na biso est proclamé Félix Tshilombo président ya République démocratique du Congo 5e président lokola balobi ke ba stopper yango nanu ayi eza koyinda baluba basiliki boyebi ke mukolo baluba banosaki kaka Félix Mtaleki oui bato basepelaka na bango parce que ezali tribu ezali nini mais président nyonso to soki azali eli omoni papa Etienne Tshisekedi na 2011 bandeko soki balobaki ke papa Etienne Tshisekedi président bandeko nanga bongo mona Congo mobimba
Katanga, Mbujimai, Kananga. Bakongo do Matadi, Boma, Mwanda. Oke na Bakisangani, Goma, Bukavu. Oke na Bandundu, oke na Bandundu ville, Kikwiti. Batu nyonso tu balinga ki basepela ti na Équateur na Mbandaka. Batu balinga basepela ngomona vague moko ya batu parce que azalaki président oyo eli batu nyonso bakende ko voter président ezalaka bongo. Président ezalaka ndenge wana. Félix Tshisekedi soki azalaki kati na osangana na Joseph Kabila te Congo mobimba lingaki sepela même ngana ngana sepela na minute oyo ngana naza na esengo te ngana ndeko na bino Congo alenga naza na esengo te parce que biso ba congolais mutu abomi Congo oyo abebisi réputation ba congolais ezali Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ye penza mutu oyo atie ba congolais na oyo kapena congolais komi mutu pamba mutu pamba na ba soki ba congolais balandaka ba information makambo za koleka na ba pays Afrique to bokotaka na ba chaîne ya ba pays Afrique mususu boyoka ndenge baza ko sabola biso bandeko na biso baluba baza ba congolais basepeli na président na bango za mabete oui mais est-ce que à l'équipe penza na ndenge ya normal a gagné l'élection soki a gagné l'élection dans ndenge ya normal bakende kokote ba pevango et puis biso ba congolais to websa Félix que non Félix bima na kati ya groupe au côté ya FCC soki okotikala na FCC donc yo komi contre tous les congolais ya ba Congo ya ba Luba ya ba Swahili ya ba Chabien ya ba Ngala okomi mofiti po soko tali bato bazo telema na Félix eza ekolo moko te ya bandu non eza bato bandu lura te bandeko pe ya ba Congo nyonso bantandu besingombe batutu baza na kanda bundu dia Congo baza ba Congo banyanga Joseph Kabila atinda hélicoptère et bombarda bato ya bundu dia Congo et bomba bato ya bundu dia Congo bakunda bango na basama bele mibimba vivant batumba bango na kata bandako. Est-ce que bandeko ba Congo ya bundu dia Congo na bako sepela ke Félix soki no baketo pardonner muto abomi 12 millions abomi bandeko na biso batata mingi bazali ona bana na bango bakufa ya bundu dia Congo na ba Congo bato bakufa bato ba travaillaka na Joseph Kabila oyo Kalume général oyo azaki ministre à intérêt Kalume oyo azasu na Félix soki wana bazaki ebele babe onkusu bazali ebele bango basepelaki bato ya bundu ya Congo baboma bango kutu basilisa bango bato bakufa bandundu yango wana tozomona lelo na Lumbi combien de personnes bakufi na mai ndombe combien de personnes Mbujimai Kananga Joseph Kabila ba fausse commune Kabuka Mona Sapo combien de personnes bandeko na ngai mutu andengo na batu wana iki wana la même mende muyibi skro abim pena le premier ministre ya média ya doki porte-parole le premier na monde ya lokuta il faut tout le monde sort ya batu wana faut tout le monde sort na bango biso ba congolais to wana posa batu wana parce que ba humilier biso ba congolais ba silisi biso bino bato na bazwi ba mbongo de millions bake ko bomba yango na ba banque na bango na misika ya Europe même Poutine kuta ko seka ba africain président Poutine auto sala nini débat moko ya la qui qui conférence moko na salle moko étudier na Russie ba tout n'est pour la situation ba pays africain abeza ba africain zali bango moko ba président na bango bazo ya kobomba bambongo awa banini bazo kokobongisa bambongo na bamboka na bango te Joseph Kabila aza wana mpona kodétruire Congo siko yo ke nozwa mutu ya ndenge oko elobaki no ngai na ndimi azali hommage na Joseph Kabila bongo papa Tshisekedi bato ebele baza na poto awa majorité ngai nazwa mokanda na UDPS te ngai nazwa mokanda na UDPS te mais bato ebele bazwa mikanda mpona UDPS
so bavandaka na poto ezali mpona idps mpona papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba que son âme repose en paix tata bato tata wana akozala mabe na ye oui mais azalaki papa moko azalaki na souci akomaki na souci ya Congo atali peuple abi natika ata mwa histoire na mboka oyo baelimine ye namonaka dernier voyage ya papa Tshisekedi na kati avion na mwasi na ye na kati avion papa wana azalaki na regret akomponaki parce que c'est un grand politicien akomponaki bato bazoki boma ngai ayebaki ntango ayeka akiti azonga so te kondo Tshisekedi akufa bongo ayebaki bandeko batala image ne na kati avion biso nu totalaki to père oyo ndenge azongi boye baoleka ye baoleka père oyo mpo nini ake kosangana ndenge tomona baconclave osali na bamoïse katumbi baza na bango na kati ya bamasolo na bamindele bakambo ebele baotala bopapa oyo ta bafélix bango tu bazalaki na kati Valentin Mobaki so tolandaka makambo ya bato wana nyonso bapoliticien misusu omona so balingi yo te bandoko tio frame oyo kapena donki bazobenda yango pena donki yo te longwa papa Tshisekedi atiaki ye premier ministre mpo akende bazwa batiaki mpena bouton azwa te ti na ndenge lelo tomoni Félix akomi président ya IDPS Félix Bonaboy IDPS toyebi te surtout makambo yango ezalaka o papa akufi atikeli oboye mabe bandeko na ngai baluba guerre tribale ebandi tala ndenge bakomi kobomana na Kisangani ekomi mobulu kote ya bandundu baningi na kati ya masina na Kingasani bamoni muluba ozali koteka na kwa ekomi mal vie bakobeta yo ekomi mobulu en tout cas ekomi terrible bandeko na ngai likambo baluba ekomi terrible sikoyo na Kinshasa toyebi ke Kinshasa mobimba ezali ya bakongo na bato ya bandundu soki guerre tribale oyo ndenge ekoti boye bandeko mpona nini mindele bazotala biso bazomonaki ya solo babomana na bango bazowela kaka intérêt ya nini cobalt na cuivre tokufi 10 millions 12 millions na miso ya MONUSCO azomona boye bazoboma bato omona baye na kati ya ndako yango MONUSCO atelemi atali boye bakatikati bana bamashete mitu ekatani maboko ekatani MONUSCO etali boye basali nini bayebi ke basoda wana bauti na Uganda basoda wana bauti na Rwanda polisi na biso esalaka eloko te parce que toza na armée te Félix akoma président armée nini aozala armée nini abandosengaka aide epai ya Uganda na Rwanda batindelake basoda so bango bamenace bango Kabila abando créer ndenge akreaka ndenge abando créer donc abando créer action moko donc terrible ekokoma na motu ya Félix soki akomi président parce que ake kosangana na bato oyo il fallait pas guerre tribale bandeko guerre tribale ekoti na Congo tozomona yango kaka boye bozela bokondimela ngai ekoya plus pire parce que Union africaine ayokelaka baeuropéen Paul Kagame soki batia ye wana koma président ya Union africaine ezali bafrançais bayokelaka baeuropéen soki omoni badesidaki lobi ndenge wana ezali baeuropéen na baaméricain bayosi bango élection wana il faut konile yango jo wana Félix azwaki te so basali mpe comptage mpe ekokende mpe azwi ti donc Kabila nommé ye na Loma ayebisi nanga ndenge eza boye ya ekoya basoda baza nsima doko meki tokoboma yo loba kaka Félix mutagani ntango alobi Félix baluba mpe fo basepela bato fo basepela na bango eza normal bolobi moto na biso agane tosala nini yango topesi bino exemple 2006-2011 communauté internationale basalisaki élection mpo na biso papa Tshisekedi azwaka mais tala ndenge eleka aboya na ye kokende kotisa barecours wana mais oyo aturo mpona nini baza kotelemela yango eloko ya na kati wana bakotika mpe te bakotika te lobake Félix alobake Kamere Joseph Kabila nga ndenge ezali awa nazali eli nga na bino tosilani aye na ye pa baaméricain alobi tosine bacontrat c'est tout tosangana na Fayulu
bona boto c'est ba contrat au moins ande ba wela ba kozwai mais soki kaka ke yali ke azala kaka ndenge azala ba nani Hippolyte Kanambe bande ko ngai Hippolyte Kanambe ba américain ba na posa ba kanga ye ou ba boma ye ba yebisa ke déjà to ko protéger mais yo 3e mandat non constitution ko changer te candidature ko pesa te quitter le pouvoir ba yebisa ki quitter le pouvoir ayaki en Allemagne na Berlin ayaki na Berlin Joseph Kabila ya privé na Berlin na Caméra ya combien de fois na Berlin et pas Merkel balima ka bomoni balima baza na rôle munene Europe mobimba c'est les Allemands mukolo Europe c'est allemand balima tant que ba congolais to yebakate mais tala makambo zo le kana Congo baza na bango boya ba kipete mais ba kolo Europe Angleterre za balima roi ya Angleterre reine wana aza allemand Dutch oya ya Hollande Dutch allemand ya Belgique allemand Suède allemand Danemark bango tout balma ba doit déjà mais ba vanda na bango ba royaume union surtout et yaka ko sanganaka awana na Hanover chaque année ba yaka bango tout tata na bango awa Hanover ba yaka wana ba kolo masolo balma mais bande ko ngai makambo ya Congo ngana yako betela binoka lisolo ya moke oyo guerre tribale ebandi bokomona yango ekokoma entre bato ya bandundu na baluba bakobunda bitumba mboko ya makasi intervention wana ekoya ekozala deja c'est trop tard bato bakokufa eloko nini toza kowela pouvoir mundele asakani na biso moto atie biso na erreur Hippolyte Kanambe soki atikaki na ye ndenge balobaki akende na ye mais ba congolais oyo tobengi ba vrai congolais Kanambe alingaki na ye lisusu te kasi soki azo maintenir eza ba vrai congolais oyo tomoni ba mende bato wana nyonso ozomona ba vrai congolais batata wana nyonso tu bango bato bazoyebisa ye ke non yo soki okei bongo biso tokosuka wapi pikele kaka to changer ngo congolais akipaka na ye te congolais tokobimisaka minduki tobeti bazongi na bandako ya biso totika na pouvoir nanga programme kaka Félix po Chadar ekosimba su te programme Félix kazwi bacongolais bakobimaka bakosepela basatandaki na bongo mais nzokande Félix na bandeko ya UDPS mingi bazalaki kitiba bazoyeba te ke baaméricain na baeuropéen contrat na bango accord na eza nango Moïse Katumbi te ce sont des contrats baaméricain na baeuropéen contrat na bango ezali cobalt wana na cuivre bango nde baexploite yango mpo bango bato bakoloniza Congo eza bachinois te sikoyo bachinois bazotala ke bango mpe basi bapesaki mamosolo na bango deja bapesa Joseph Kabila des milliards mbongo na Joseph Kabila aza nango eza ya ye te eza ya peuple congolais eza ya peuple congolais akoma so na 15 milliards plus même eza ya peuple congolais yango wana bandeko na ngai bana ya Congo baso balandaka biso na vie de public tokomi na ngai na suka nayaki kaka mpona monisa bino mwa eloko oyo pote ya solo bandeko mingi baza kobeta mabaku baza mpona koyeba te likambo oyo ndenge nini ezali koleka donc na mboka ya Congo ezali kaka makambo oyo toza koloba guerre tribale oyo ezali bongo epai na biso donc biso bacongolais baluba bazali bandeko na biso totika koboma na biso te tomeka koapproche bango toteyana toyebisa bango ke Félix azali congolais mais bazali kokosa ye na barwandais Félix bakosi ye na Caméra akosi ye ayebisaki clair te bango nde bakanisaki biso peuple congolais tokozala neti bazoba tokoyeba te nzoka nde biso peuple congolais surtout biso awa na Europe okosa biso te kosa na yo bato Afrique mais diaspora
okosa biso pena toyeba makambo te ke bokendaki na Suisse bosalaki boye bacontrat bosignaki bosalaki boye ibiza biso tokoyeba yango me bandeko baza na Kinshasa kuna bayebaki ke Félix IDPS ekutanaki na Joseph Kabila na ibiza baye koyeba yango nsima biso na poto tokoyeba partout tokoyeba partout mundele abombaka te esika bokende kosangana mundele akozalaka na mwa eloko moko pa abimisi yango yango moni bandeko na ngai botala makambo eleki na Union africaine soki botali na kati ya sale bokomona na baambassadeur ya mindele bayaki na kati wana baye kosala nini estce biso toyaka na Union européenne na Belgique omonaka baprésident africain to baambassadeur na biso bazalaka awa Union africaine bazosala banini na bango baambassadeur na biso mpe bakei mais oyo ya biso tala ndenge batondanaki parce que ils imposent bango bato baimposaka biso tous les présidents africains bazalaki wana lobi eloko ya koloba eza te balobi kaka ndenge eza wana bon baeuropéen donc si bapesi mibeko donc cour constitutionnel ya Congo bomeka kutu koano ndenge eza wana soki baannonce yango kaka na kikanai ndenge menda aleki lelo azolobaki pays moko te koimpose bango bameka biso toza contre te mais biso tozolinga tokufa susu te po toprofite na kolta te moto aprofite ezali Rwanda tala ndenge atongi mboka na ye Paul Kagame atondisi bambongo makambo ebele société ya BMW esalami kuna oyo ya baalema babanda koexploite lokola ya cobalt ebanda oya kuna babanda osala bavoiture électrique kuna na Rwanda biso toprofite te tozalaka na batoyota tozalaka na basociété ebele même Mercedes tozalaka nango wana baandré motors biloko ebele tozalaka nango na Congo na ntango mobutu ekenda wana toperda Congo etikala 0-0 ka babibembe ka bibembe toprofite te toprofite ka na 12 millions de morts Congo etikala soki combien de millions de femmes violées pays mobimba etikali ka kombowa bandeko na ngai bana ya Congo tofongola miso Martin Fayulu a gagnaki élection na ye mais kasi ya solo lokola Joseph Kabila yebi ke Martin Fayulu azali muta ba américain na ba européen donc bakokanga bango ezala Martin Fayulu alobaki no ndenge eza wana Joseph Kabila akoma na sénateur eza politique akanga ye akanisa na mutu ndenge vimbaki ye bandeko nam tasala baboma ye Joseph Kabila bomeka lokaza mutu baaméricain pa elekaka epesaka gaz mutu ebomaki atali côté mosusu abi Jean Pierre Bemba 10 ans de prison no matro Moïse Katumbi donc na kimisa mais bandeko na ngai Moïse Katumbi dit lelo pourquoi ba société na ye oza na Katanga Joseph Kabila bougera yango te basolo eza na kati bayuda baforêt joana banani oyo bayuda oyo baza na kati ya Katanga bandeko baza toujours na Moïse Katumbi Moïse Katumbi bazwi combien de milliards ya mbongo na mboka ya Congo milliards de milliards donc bandeko eloko na yebisa bino bato ebele bazokanisaka oyo Moïse Katumbi moto aza nsima ya Martin Fayulu te baaméricain na baeuropéen baza na posa nde ya Martin Fayulu mpo lokwa bayebi kaza moto atravailla na bango na société ya baaméricain yango batali kaza mpe po so totali na niveau politique même na Félix omona ke Martin Fayulu a travaillé mingi ezala liboso ya caméra côté politique c'est vrai oui mais est-ce que bango mibale Martin Fayulu na Félix bakosala mpona baintérêt na biso moi je crois pas parce que biso tokoprofite toyebi te ekozala sikoyo ekodépendre na mayele ya président oyo akoya na Congo so ezali Félix pour Félix a réussi il faut abima na kati ya FCC abima alobaki caméra c'est fini na comprendre que bakoro oyo tosignaki ndenge Laurent Désiré Kabila aloba mais akokoma mpe na problème ya bachinois
Sinon, on dit déjà côté qui dans le Lubumbashi. Contrat na biso ndenge bandeko na ngai yango moni kokoma président ezalaka nango esengo mais bakor Joseph Kabila eloko azoyeba yango wana mpo na nini azoyeba deja soki Fayulu akomi Fayulu aza na baoccidentaux makambo nga nasali baoccidentaux donc ndenge eza boye bakokanga nga so bakokanga nga te bakoboma ngai donc ekomi na bamende bango nyonso tu ti omona azoloba miso makasi kaka ma ayebi ke toza na eyoma bakokanga ngai donc ndenge moko mpe na Félix ndenge akomi kuna donc contrat ngai contrat ngo ezalaki boye sikoyo eza ndenge nini pepe kuna azorevendike alobi ke eza mobulu mate Fayulu mpe azotika te sikoyo baoccidentaux ta nde bazokotela bongo nga ndenge nini ozala calme soki alobi nasuta camere na FCC bachinois mbongo na biso ntango mosusu mpe ndenge ezala ntango sosi asine koloto parce abeti koloto Hippolyte Kanamba aza mayele sine awa ye bakoti na kati ya masolo ya bachinois akoti na kati ya masolo ya bachinois problème yango wana biso nde peuple bato bandundu na baluba botika toyebeki ya solo biso nyonso tu tozali contre Félix en tout cas tokobomba yango te biso toza bapanzi sango tant que bapanzi sango tozali contre Félix parce que souci ya congolais nyonso ezali Hippolyte Kanambe na bandi na ye wana bato na ye wana badégage na mboka ya Congo parce qu'ils ont fait beaucoup de mal. Babomi, bazala makila ya peuple congolais. Ba fausse commune, ba boma batuna ndenga kosakanate, il faut babimeda que soit pardon te. Mobutu asaki 32 ans kufi na Maroc. Ce que tu as dit pardon, tu as dit baboya ne bembe na ye. Mobutu a kufi na Maroc. Mais Mobutu a bomi batuna ndenga to moni Joseph Kabila a bomi batute. Donc bandeko na ngai yango moni makambo onga la memeli bino mokola lelo ezali yango wana nzambe apambola mboka ya Congo guerre tribale oyo en tout cas ndenge fumo mbango alobaki tozali peuple moko mais biso moko ba peuple yango to yebaka ko discerner quand même to moni lelo même ba mukuna o azali passer loko azali muluba azali kotelemela ndeko mosusu ya sango faut kokeba bona boy poni azali muluba baluba nyonso ba combattant o bazali ba combattant bango nyonso ba changer kazaka bakomi na bango bakomi koloba chiluba kobina chiluba eza mabete kobina biso nyonso bina ka mutwashi ngala bina mutwashi po azali danse ya mboka na ngai mais soki mokongo asali erreur biso to kritika to sala be miso pona ne mwanda ntsemi to kritika ye parce que alinga basala o Congo central e komane di pays moko boyo to telemela ye ne mwanda ntsemi keba to ko telemela yo mutu nyonso tout parce que eza Congo même bino bozo landanga bandeko nanga batu nyonso to ba landanga la monde mobimala a vue du public soko za congolais et loko zali komona ngo za clarté telema kobanga muluba te kobanga mutabandundu te kobanga mukongo te zoni te en tant que congolais mwana ya Congo il faut que lobela mboka no to mona ka balma ba français tozo mona ba gilet jaune bango na ba telemi eza na kata gilet jaune to mona ba algérien ba africain ba te belé mais ce sont des français ba telemi Macron non et loko to mona ko clarté mati et comme cher kona nini pe ba telemi Félix to moni mabe oke ko sangana na bato bazali ba bomina biso bazo boma biso ngi to kufa susu donc yo se prena yo pona yo comme président comme na mbongo o tambola ba jet ba tapis rouge to mona ngo normal alo biso sikoyo Congo ngo zala ngo ya yo biso to tozana ba tata na biso baza ba chef coutumier tozana ba parents na biso ba chef coutumier mabele wana za ya biso ezala côté ya Fayulu ndenge moko tuza kotelema mpona koloba ke non pas question pas question le Congo appartient aux Congolais à tous les Congolais
Congo za pana ba yombete, ba lubate, ba sakatate, ba yanzi, besingombe, banani, to ba Congo ezali pona ba Congolais, ezali ba ngala te, ezali ba Swahili te, ezali ba Katangé te, ezali peuple congolais. Président Congo, il faut tous les Congolais basent na sima na yo loko biso to lingi yango wana. O ko la réconciliation. O sangisi biso de Mobutu atikaki biso, tozonga na ba valeur na biso, ndenge ba pays tala Congolais Brazzaville ndenge saboli biso. Bino ba Congolais lo ni bokolo, boyeba ki politique. Basaka na bino élection mobimbe ça là 2 semaines pour programmer président élection mon ya ndenge ni kako bina bobi kako pour nani pour biso moto za distrait tout ça trop distrait biso ba congolais yango Joseph Kabila ou met le pouvoir bato wana place to ngi 17 ans Laurent Désiré Kabila yaka na 1998 mbelelelo occupation de Salama na ngopete. Ceux qui pensent Congolais, qui pensent que Téléma, pensent que l'esprit patriote est allé dans le motema. En tout cas, Laurent Désiré Kabila, Alingaki, Atika la télé, Koufate. Mais l'esprit est to père de Laurent Désiré Kabila, Sakani Nabiso, Sikoyo, Balinga sur Congolais, Bango Mbaye, comment est possible, Moutou a bomi bino, hier ce soir, le président Bokachak, hier contrôlé le président. Et c'est toujours normal. Hippolyte Kanambe oya bomi bato atambola na munduki un président leki na BBC alobi ngala kokufa na munduki na mutu so mona président bongo aloba makambo bongo bande ko baluba bande ko UDPS to fongola na misu bozo tika Félix na danger oyo ko mboka na kao bande ko kive bongate bato bakufa mbujima ekananga ko eko bongate bato bako kufa Européens basakanaka te s'en fout Monisco zali 22 000 soldats casque bleu mais basala eloko te banta to moni ba camion casque bleu combien de voitures bakangi yango te ke na ba colta na kati na ba cobalt na kati baza ko transporter eza ko kende na Rwanda eye nango il s'en fout ba ye wana po ba surveiller ba biloko na bango na ba intérêt na bango il s'en fout bandeko to fongola miso na biso ba congolais tozala na bolingo baluba balinga bandeko na bango boye bokuta na bandeko ya bandundu bobi oh Félix IDPS il faut télémina Félix non Félix osali engagement moko boye biso to sepeli na ngote comment bino bato IDPS moko lo bake Joseph Kabila azana ye bien azap na père à démocratie article biso démocratie n'importe quoi Hitler a bomi Batouawa. Joseph Kabila, c'est un Rwandais, 100% Rwandais, touti. Aïe na Congo, a bomi Batou. Combien de familles, il y a la bande na bango, batata na bango, balek na bango, combien de familles? Joseph Kabila, wana. Asa pour utiliser bino ba Congolais, batwa ANR, ce sont des Congolais, ba policiers, ba Congolais. Baza ko utiliser bino yemo so dans besoin armée apengi ba Rwandais na ba Ougandais ba ko la sécurité na ye ceinture peut-être première classe à ceinture à sécurité et ça ba Congolais ba Zimbabwe pai bande ko ngai ba to ndenge wana besoin ba que non azana ye bien comme on a ça combien de morts to moni peut-être ba ko boma ba to ba lexango bino na kati ya Kije ya IDPS ba tumbi bino. Pardon, tout l'imbisa. Pendant que le christianisme en pays, Congo est le premier pays à christianisme en Afrique, mais n'importe quoi. Et puis, tu as fait soi-disant ma chrétien. Tu as beau t'amener ma chrétienté, par contre, on a ma chrétienté. Par contre, on a ma chrétienté. Il y a un esprit wana toza nango, mutaya bomiyo do ke nanda kunayo, bande kwa ide pesola même ye Félix. Ba côté na ndako ne ba violer mwasi na ye ba bomi bana na ye après alo ba ke mutu asali ne wana na limbisi
ake sur côté moto abomi ake côté moto abomi atako to papa ngo ndenge babetaka lisasa limbisaka mutu ana bandeko nayebi te tofongola pena miso tofongola pena miso élection ya Congo ezali élection moko bidon bandeko ya IDPS bandeko na ngai so pena balobi batanda bapeva ngo biso towana biso awa tovotaka na biso te mais nakomona kaka ndenge élection ngo elekelaki wana Kinshasa mobimba biso tozakosala bémission tosoli na bato to baki na babureau presque bato mingi bavotaki na bango faille eza ya kobomba te bandeko ya ba TF5 bazobomba te eza solo mais Félix nanga aprogramme ye président loko aprogramme ye président yango moni contestation ekozala parce que Union européenne na ba-américain contre Félix po azali na Joseph Kabila oyo balingi lisusu te merci mingi nzamba pambola bino bandeko na ngai mboka Congo tozala ini toyebaka ya solo tribalisme ezali mabe bandeko nyonso baluba boza bandeko na biso bandeko bandulu bandeko na biso ba Congo ba Swahili bangala mais kasi ya solo kanda ya ba Congolais nyonso ezala bangala majorité ya bangala 500% bazali presque 80% bazali la kanda ya Félix bato Équateur bato ya ba Congo pe ndenge moko bato oto babenge côté ya Kivu kuna ndenge moko pe na Katanga bandeko mingi bazali na kanda mais kasi Congolais alingi na ye makila te yango zomona ke bato to bazoloba ke ya solo tokoki na biso kotika Félix a dirigé na ye a prêté serment eza nango mabe te mais kasi ya solo bandeko eloko bato bazali kaka koboya ezali Félix ndenge akei kosangana na Satan obi bandeko na ngai toyokaka kaka Satan alataka nzoto ya mutu Hitler toyoka biso vandaka na Allemagne balobi Hitler